Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mokonzi na bomoi na biso. Lelo ngai ndeko na bino Didier to papa Didier pona basusu na yepo to solola makambo oyo etali cercueil kolota cercueil tope ekundamelo. Mingi toza kolota cercueil. Alors epesaka biso pasi tango tomonaka mutaloti ndoto amoni cercueil. Na première vue, tout le monde a lokola eza eloko moko kaka ya mabe, donc ya liwa, ya likamoko ya mabe za koya, mais eza penza na kati na bozindo eza penza ndengo wana te. Oui, likambo mabe pe koya na ngota ngozolota cercueil, mais eza na ba façon mbele koyeba kolimbolela yango. Cercueil yango de fois komona eza ya mwindo, eza ya pembe, eza ya ba couleur belé, couleur grise. Ekozala pe cercueil ya libaya, cercueil ya marbre, donc makamezaka ebele sur cercueil, mais il faut koyeba kolimbola nini oza komona na ndoto. Yango chaque fois ndeko na ngai tango toza osala ndoto wana il faut toyeba ba personnage oyo eza wana pembeni. Donc par là na ina koyeba nini oza komona na kati ya cercueil mutazali ou bien pembeni ya cercueil batu bazali attitude ya batu wana ba couleur nini eza pembeni. Donc normalement ndoto il faut toyebaka makambo nini eza kosalema wana ekozala malamu po soki toyebi yango te epesaka pasi souvent tokoyeba kotikala kaka na position wana ezalaka malamu te. Au plus oza kokola esengeli toyeba makambo ozala yo moko na libota na yo, mais sengeli oyebaka koyeba kotraduire babiloko wana yango opportunité pesa kopesa mela biso ndenge nini tokoki kosala mpona koyeba pe kosunga bandeko mosusu. Eloko nayi kobeta sete awa ndenge tolobaki na video na biso na première série po oyo certainement eza deuxième série ya kolota bandoto esengeli tozala na makanisi ete oyo toza kopesa eza juste 40 à 50% ya makambo oyo tokoloba ekoki komona ya bosolo. Ozomona puisque bato akala bakoma makambo yaki kala ndenge banokolota tomona yango na bokoko ndenge bandeko banokolota pe kala ebandaki koyeba kotalisa pe bana na bango baleki na bango bayaya na bango ke likambo oyo loti elakisi boye pe toza komona ebanokokokisama. Donc ndenge moko kaka makambo oyo loko kende na voix orale te ekomaki ti na voix oyo ezosengaki bakoma yango makambo oyo ekomama yango mpe eza koya titititi lelo oyo. Alors balivre komama kotalisa pe so ta ndoto boye elakisi mwa moke boye mpe ndenge molimo santa bandaki koyeba kosunga mpe te aza kosunga ti sikoyo. Alors nakosenga na ndeko chaque fois ke soki omoni botozala lokola babereyen de chaque fois bandaki koconsulte, c'est-à-dire que consulter molimo santu tuna ye est-ce que likambo yo ça va ou ça ne va pas. Ozomona. Donc pona ngai eza lokola toza déjà na pourcentage déjà muke ya koyeba ko reconstruire ndoto ndenge ezali. Ndenge sengeli kozalela na inkoloba. Donc eza lokola fondation déjà tokoyi kosala na oyo toza koyoka. Puisque la plupart en tout cas makambo eza penza kokene ndenge wana oyo eza kozanga molimo santa sunga biso. Yango tobondeli pona koyeba kobanda émission oyo. Nzambe sunga biso lisusu na ntango. Sunga ndeko moko na moko oyo akoyoka masolo oyo toza kobeta. Tika te yo molimo santo oyeba kodirige bana na yo. Kotalisa ete likambo oyo eza bosolo to pe eza bosolo te. Yo sunga na oyo eza kozanga. Biso toyebi kaka en partie eke yo nde oyebi mobimba nyonso. Topamboli tokumisio. Totelemeli nyonso eza ya makanisi mabe. Oyo koyeko déranger émission oyo toza kosala ezala musika penza na kombo na Yesu Masia. Molimo santo yo loba kokisa oyo esili kozala posa bana na yo. Topamboli yo tokumisio na nyonso ndeko nyonso akoyeba koyoka yango tika te ayeba kotalisa molimo santo pe nini esengeli kozanga pe koyeba kozala mayele na nyonso oyo ekosila kolobama. Passe message pa na basusu pe obayebi te ekozala malamu ndeko na ngai. Topamboli tokumisi nzambe na biso oyo aza mokonzi na nyonso tika te azwa lokumu na kombo na Yesu Masia. Amen. Ndeko na ngai toloba lelo tozo parler makambo ya cercueil to ekundamelo. Ekozala malamu penza toyeba konana na bokebi nyonso pona
compléter nyonso kozala te moto atali kaka mpe azape te makambo toloba eza très très important spirituellement parlant eza très très important mpo nyonso esalamaka na niveau ya butu na molimo ndeko na ngai mpe eyaka mpe kose concrétiser na ntongo na ntango moi eza kotala eza kongala donc esengeli toyeba makambo oyo ekozala malamu tozala kaka baignorant te esengeli tozala na mwa quand même connaissance moke pour na toyeba comprendre makambo mosusu donc tomeki kozwa mwa bainformation par-ci par-là et na lisongi ya molimo santu je crois tokomi kosala bacommentaire moko ya malamu mpe oyo yoza na kati na kondima makambo yango e okocomprendre que c'est bon okoki koyeba kolanda yango alors donc oza libre de choix ndeko na nga koyeba kolanda oyo esengeli kolobama na ntango oyo alleluya donc tolobi boye kolota cercle nelobi to ebangisaka mais en tout cas esengeli toyeba oloti yango ozobanga papa mwana de fond namoni liwa namoni ezaka liwa te ndeko na nga ezaka liwa te donc tokomeka koyeba à travers deuxième série oyo tokoparler sur plus car makambo ya bacercueil ya bacouleur nango soki eloko nini eza na kati moto aza kolela liboso ya cercueil donc voilà molimo santu asunga biso alors soko omoni cercueil tobandi na cercueil ya pembe couleur ya pembe soko omoni cercueil ya pembe ndeko na nga ezolakisa nini eza signe ya boyokani boyokani kati na yo kati na libota na yo mpe na bandeko nyonso okoki kozala na bayango mpe ezali mpe elembo ya kimia ezali ke na bomoi na yo mikolo wana okozala na kimia mpenza oyo ya malamu oyo ekosepela na yango na baproblème na yo mpenza bando kosala te solution eza komonana mpe libota na yo ekozala mpenza malamu mpo kimia eza nzinga na yo donc et voilà et donc ozotalisa ke oza motu moko ya malamu motu moko molimo eza vraiment na kimia esengeli okoba na yango kochanger position te continue kaka ndenge wana ekozala malamu donc yo batalisi oka elembo keno nzambe aza kosepela na état d'esprit na yo na ndenge oza koconcevoir makambo donc voilà donc ezotalisa ke jusque là nzela na yo eza malamu eke esengeli kokoba ndenge wana tozwi ya mibale tolobi cercueil oyo eza moindo oyo eza mwindo donc couleur ya noir donc eza mbala moko te elembo ya liwa te ndeko na ngai komona cercueil ya mwindo na ndoto na yo ezolakisa que fin ya cycle c'est-à-dire que ngonga oyo ntango oyo esengelaki oyo makambo ebandaki par exemple makambo moko ebandaki mpe yo moko ebi makambo par exemple motungisa moko boye ezalaki nango ti donc ntango omoni ndenge wana c'est-à-dire que makambo wana ekomi na suka esili eke makambo mosusu olingi kobanda donc soit makambo moko ya mabe ezalaki esili sikoyo ntango omoni ndoto wana yango olakisaka makambo wana ntuka esili mpo na yo esili ekomi sikoyo cycle mosusu elingi ebanda ntango tozoparle sur cycle eza lokola eloko moko eza kotourne cercle donc obandi na point 0 obaluki ti ozonga lisusu na point 0 wana kaka donc à partir ya 0 1 2 3 4 5 6 toloba par exemple ti 100 oketi na 100 ekotombe susu kaka à partir ya 100 seke esili c'est-à-dire que obandi susu na 0 ti ocontourne donc c'est-à-dire que makambo na yo ebandaki na point 0 ebandi 1 2 3 ti ekokoma na 100 ti olati ndoto wana ndenge ekomi na 100 donc sikoyo engo banda cycle mosusu na sens wana donc ngo banda makambo mosusu donc olota ndenge wana cercueil ya mwindu ngoloba cycle ya oyo ezalaki esili mpe olingi kobanda cycle mosusu donc ngo banda tour mosusu alleluya donc ezosengaka ozala sikoyo donc ndoto ezotalisa kaka ke ozala attentif na vie na yo donc esengeli ozwa mpenza makambo en considération mpe oyeba nini okoki kosala donc eza kopesa yo signe moko ya alerte na vie na yo donc oza kosenga yo oyeba kozwa décision na vie na yo komene vi kaka ya pampama ndenge wana te yeba eloko nini esengeli nasala sikoyo e molimo santu akosunga yo akotalisa yo nini esengeli osala kota mabondeli nzambe akotalisa alors toke na couleur oyo ya marron donc soki oloti cercueil eza na couleur ya marron eza kotalisa basentiment ndeko nanga basentiment makasi oyo eza na kati na yo na bomoi na yo mpe
oza kolinga ko se débarrasser nango. Donc oza na ba sentiment moko na kati na yo, makambo moko kati na bomoi na yo, siko ozolinga o se débarrasser nango. Donc eza mingi makambo ya mabe oyo eza kotungisa bomoi na yo. Esengeli obimisa yango penza, obimisa olongola yango, olongola, donc eza kosala ba blocage, donc esengeli osala nyonso po obimisa yango ezala musika na yo penza. Donc voilà. Donc explication mosusu toboloba eza ozala makambo esengeli osala okende penza liboso. Chaque fois na ba projet na yo ozolinga okende liboso, même atako makoki eza te. Hein? Mais oza déterminé ya kokokisa nyonso oyo ya malamu oza kokanisa po olonga. Donc zomona. Donc wana deuxième explication. Deuxième explication ezali ete na kati na yo oza na posa penzo avancer. Oza na posa osala makambo oyo penza ya malamu ya bien na vie na wa projet na yo, même ata makoki ezate. Mais aujourd'hui, par exemple, on a un commerce, mais on a atteint du $100, atteint du €100. En tout cas, on a atteint moi, muke wana na ebiki eko simba. Donc, c'est-à-dire que ce que l'autre peut cercueil, il y a des wana, et les autres sont que on a motivé na likambo moko ko sala. Donc, kende nango et que makambo malamu ezali liboso na yo. Alors, tokena ya misa tolobi kolota cercueil, mais eza ya kokangama. Donc l'autre cercueil, quelle que soit couleur na mais ozomona cercueil, mais cercueil yango eza ya kokangama. Kolota cercueil eza kokangama, ezostali cercueil ozana entre relation moko ozana yango eza vraiment passe. Donc bitumba pona makambo ekomi na ndenge komi, donc ba relation ozana yango eza ekomi penza mobulu ezopesa opasi. Donc yo senga na yo moko oyeba nini oyo okoki kosala pote osila koyeba ko dévancer makambo ndenge singi kozalela. Yo mto koyeba nini okosala puisque situation na yo eza mobulu. Yo ne faut luka ko ba décision oyo esengeli. Donc voilà. Alors kolota oza komona mutu azokanga cercueil. Donc mutu ozomona mutu azokanga cercueil. Elakisi nini. Ceux qui au moni nengwana ke mutu azokanga cercueil ezotalisa ete batu baza kolukela yo malamu te. Donc effet déjà ya kokanga. Donc ça déjà donc il y a le quoi besoin ko emprisonner mutu. Donc zo mona. Donc là à première vue déjà au mona déjà ndenge moni mo sanda zotalisa OK non yanto ozokangela mutu na ndako. Eza lokwa ozokangela puisque cercueil eza lokwa ndako, eza lokwa corps, eza lokwa nini ya mutu. Ozomona et loko ba place mutu asenga. Donc d'abord ezolakisa corps bon izoko lakisa njoto ya mutu, cercueil ekolakisa njoto ya mutu emballage. Ozomona ekolakisa pe ndaku. Donc tant bazomona effet ya kokanga, c'est-à-dire que kokangela mutu, donc okangi yango kokanga na kati. Ozomona okangi mutu na kati. Tout okokangela babiloko moko eza na kati, soit eza babiloko moko eza très important pour na yo, to pe babiloko moko eza ya mabe. Ça dépend siko yango mona na ndoto foko yeba kotala ba personnage eza wana entourage nini eza na kati po koyeba kolimbola ndoto penza malamu pe eza la malamu ndengo wana. Koyeba tout autour ya makambo yozo mona tika te esprit na yo etalaka nyonso pembeni pona koyeba ko détecter eza couleur nini, eza ki nini personnage alataki nini okomeka koyeba kolimbola soko tuni pe bato okomeka ko expliquer yo moke na makambo oyo ba question yo koyeba kotuna. Donc tolobi ke soki eza yonde oza na kati ya cercueil yango. Donc ezotalisa ete batu baza kolukela yo malamu te. Donc yondo oza na kati ya cercueil. Donc bazokanga cercueil mais yondo oza na kati. Donc yolakisa ke batu balingeli yo malamu te. Solution ezali ndeko nanga, solution ezaka kobonela kolela mawa na Nzambe pe kotindela bato bakoluko mabe moto ya Molimo Santu ebebisa ba projet na bango baza nango pona yo. Bon soki eza yonde oza kokanga cercueil yango, ya liboso yaki yo bazo kangela mais siko yonde mutu zo kanga cercueil. Donc ezolakisa ete batan ya mabe ekotelemela liboso na yo ndeko na ngai. Donc eza kolakisa ke batan ya mabe ekotelema liboso na yo kasi ekozala yango nga mulai penza te. Pe nyonso
ekoyoka kozonga nango normal. Donc bata ya mabe ekoya ba difficulté ekoya mais ekozala penza ya mulai te. Alors soki okangi mutu na kati ekoki kolakisa ko se venger. Donc so yo mutu ozokokanga mutu na kati ne tolobi ya liboso wana, so yo okokanga mutu na kati ya cercueil wana, donc ezolakisa esprit moko ya vengeance. Donc oza ntango mosusu kokanisa likambo moko esalama peut-être kala mpona yo, donc okanisi likambo moko ke bato basala ye nga mabe bobo, donc ezoyelo na makanisi likambo moko eleka peut-être bakoselaki yo makambo, donc yo sikoyo oza koluka kokanga sikoyo neti bato wana kozongisa mabe sikoyo na bato oyo balobaki mabe mpona yo. Donc solution ezali nini? Ndeko na nga bondela longola nyonso liboso na yo. Mwana Nzambe soki alimbisi likambo esengeli alongola yango nyonso na bomoi na ye. Donc okanisa te ezala l'esprit ya kolimbisa. Vengeance na pai na Nzambe ezalaka malamu te. Vengeance topesaka bolingo. Ezosengela biso kaka tozala bana ya bolingo. Talisaka bolingo epai na bato. Nzambe ayebi ya lobi botikela ngai bango bitumba ezalaka ya nkolo. Biso tozelaka victoire epai na Nzambe. Donc tikaka problème bondelaka kolo tala bana oyo bakolukila nga mabe, Nzambe akosan charger nango. Donc soko mo ndengo wana ndoto wana bondela ndeko na ngai kokende na esprit ya vengeance te, bazokebisa oke non kotala makama vengeance wana te, Nzambe moko akoyeba ko se venger na likambo oyo basalaki yo to bazoninga kosala yo. Alléluia. Alors kolota oza kolela liboso ya cercueil elakisi nini ndeko na ngai? Kolota oza kolela liboso ya cercueil moko songolo eza sinya malamu penza te. Ozomona sinya malamu te, donc eza kolakisa te esengeli kozala ya kobongama na ba nouvelle ya mabe oyo okoyoka. Donc ba nouvelle moko koya liboso na yo, donc esengeli yo bongama. Donc zala na kimia kati na yo po likamongo peut-être oza déjà averti que makambo moko ya mabe ba nouvelle moko ekoyela yo. Soit par exemple na pesika juste un exemple. Vous avez des commandes mais la banaka donc abelaka en tout cas bozomona yino muto penza donc bobondeli mais ça va plus bien que Nzamba salaka na ye mais bozona ba yino te en tout cas bo s'attendre un jour en tout cas sango ngoya donc ba avertir yo que likamongo pe ko koma na yango, donc vous allez pas muto za paniquer mingi ba belaka ba attention, donc tant boye donc vous avez déjà préparé que likambo tant soko yoka vous allez penza paniquer. Mais dans tout ça, et sengelika ko bondela ke batu na biso même atabaza ko bela makambo ya boye e yakate. Donc voilà, ça makambo ma vie de konanga des fois, et comme si oza ko souhaiter ngote mais ça peut toujours arriver. Donc faut tous à la préparer na makambo yo ndenge ekoye la biso na vie. Donc le bina boetango okoyeka sangwango et matisa yo par exemple tension te topé et ça la yo pasi ya makasi te na bomoi na yo. Et donc wana ndoto engoko talisaka ke non oza la préparer, donc on a moni ki mutaza kolela liboso cercle, donc oza la lembo yondo oza kolela na ba nouvelle o ba pesio ke likamo moko ya mabe eye, donc zala préparer et oza la yo oza la peut-être mobali na yo mwasi na yo bien mwana na yo, donc voilà, pas nécessairement yo kaka mais ekoko tala pe ndeko na yo oyo bozana ye tout autour bien bozana ye na kati na ndako. Kolota oza komona baza komema cercueil omoni groupe ya batu baza komema cercueil elakisi nini ndeko na nga, donc eza kotalisa te kati na yo oza na makambo ya minene oyo eza kotungisa yo, makambo yango eza ko bouleverser vie quotidienne na yo ndeko na nga pe oza koyeba te nini kosala. Ozomona makambo ya belé penza, et donc oza ko bouleverser oza ko déranger bomoi na yo pe ozomona solution te. Donc kati na yo oza komona ete makambo yango ebanda mwa kala, donc makambo yango ebanda mwa kala kasi solution eza kozwa makaka te. Donc esenge na yo nini ndeko na ngai, esenge na yo ozwa temps ya kosala oyo ekoki pona koluka solution. Tala ba moyen mosusu oyo nano omekite po ozwa yena ezwa eyano na makambo oyo uzana yango. Donc sala noki eloko tika ka bongo, sinon situation ko s'empirer. Donc esengeli oluka kozwa solution bangu na
makambo oyo ozana yango. Donc ça des fois la makambo sur le solution ozo les misaka ozo les misa. Donc il faut jamais qu'on reportaka demain makambo oyo et sengelo sala lelo. Donc jamais qu'on reporte makambo oyo et sengelo sala lelo. Yo sala yango ozo sala yango lobby po lobby eza makambo nzambe nda salaka. Lobby po oza no soutien na mokili. Donc, il faut profiter de ce qui est 5 salé lango, n'attend wala ndeko nango, salé la, soit solution, soit décision, n'a dit qu'à un moment, songo les aïko bako déranger, ah, banda lelo, n'a tiki par exemple, comme la cigarette. Banda lelo, en tout cas, te, bien heureux, yo salanga passi, et yo, tchangaka banzoto passi, qu'on les mapi, dépense, et yo salama tellement trop, n'a ligné ensuite. Aujourd'hui, décision na yo. Donc, makame bele kaka, oyo moli ke, eza avantagé te kati na nzela na yo, soit décision de konanga, tika yango. Tika yango ko sala ngo soluté ko mona ke ça va aller ozomona. Donc voilà na sens boye oyo ba ngol ba donc solution za nengo wana soki eza makasi mingi luko sala ba jeûne prière ndeko na ngai tanga bible na yo méditer okomona en tout cas solution et que joama. Alléluia. Alors kolota oza entouré na ba cercueil eza mon côté mais ba cercueil eza ebele. Omoni ba cercueil eza belé na kati na ndoto na ozomona okomi place moko ozomona ba cercueil eza belé. Alors eza nini eza la ki saite oza ko lekisa baton ya mabe na bomoi na yo ndeko na ngai. Donc baton ya mabe eza liboso na yo to ezalaki epe ekozala. Donc ezo parle plus l'entourage na yo eza malamu te. Donc ba cercueil ozomona ezo la ki sabile mo entourage na yo. Donc batu baza nzinga na yo bazo peso ba conseil moko o eza ko sunga ote. Donc ba premier eleki yo te ekoleka yo meke donc ozala mayele entourage na yo. Donc au mona bato baza pembe na yo lo ba peso ba conseil sengeli mais bazo peso ba conseil o eza ko sunga yote. Pour nini des fois bazo tala plus profit na bango ke ba peso conseil penza ya solo. Ozomona. Dika par exemple ngo sala voyage moko ngo ke ne pas moko boye babi ke no muto yo soka ke yuna par exemple biso arobosa na biso na motango momuke senga to zanika pembeni po plus ya zo jwa po biso to za pembeni azo sunga biso mais soka déplacer to bénéficier na makama ndenge nini to bénéficier na mbongo ndenge nini na puine ndenge nini. Donc ba peso ka ba conseil moko te zela na no ko kende te zala no boye bobo et pourtant ezaki moment moko porter yo kende po o poussa makambo na yo mais ba olinga o te déplacer. Dans ce sens-là aussi, donc il y a juste un exemple, koyeba kotala likamune ne ozali. Donc zala mayele ndeko nanga entourage na yo. Psaume 1 lobi na biso nini, psaume ezotali sa biso ete toki entourage ya batu ya lokuta. Batu songi donc yeba ndeko nanga ozala mayele okosala nini pona ko luka solution nango. Donc tanga psaume 23 pe psaume 91 okomona ete ya solo nzambe akopesa o solution na likambo wana. Tanga psaume wana na lobi psaume 23 psaume 91 eza bien nzambe akotalisa ote ya solo ye aza protecteur na yo ye nde akobatela ye nde akochaba oyo ba ange tout autour na yo pona ba ye ba kosunga ba zala plus na kati na mabondeli moni mosanta akopesa pe ba conseil sengeli ya kotalisa ba ndeko nini oyo sengeli ozala na bango na entourage na yo. Donc voilà eza pena malamu ndeko na ngai koyeba makambo nyonso wana pote ya solo biso bana na nzambe tozala kidiba te na makambo susu tozalaka toujours mayele pona ba situation nyonso oyo tokoki kozala na yango. Donc c'est très important toyeba yango. Donc aussi que awa na première partie nzambe abatela biso yo ndeko yoki yango meka kotala malamu nini sengeli ete loboko na nzambe ezala na libota na yo ndeko na ngai kolo amona yo kolo shimasiya abatela makila na Yesu e bakosimba kayo tango nyonso elongola ba conséquences nyonso ya masumu oyo eza kati na yo na libota na yo ete ya solo nzambe azala na biso tango nyonso. Alors, merci. Tokoyeba ko tala partie mususu etikali. To continuer toujours sur explication ba cercueil oyo. Lo lenge si kozala tomeki ko kata vidéo awa pour ezala mwa mukuse. Toko ça la deuxième partie comme ça esunga biso penza. Na tiki bino bozala la
kimia na Yesu na mabota na bino. Amen.